Vice-président ya Kenya William Ruto alobi ya yoki mpasi na motema ndenge maloba maye mpona baye ekolo Congo démocratique mamemi nungundungu mingi alakili memi ape lokumu na baye RDC sima na video komonisa ye koloba baye RDC bayebi kaka miziki pe kolata pantalon na tolo pe bazangi ya tangombe pona miliki. Boko na bakili mibeko bandimi ete Thomas Lubanga na lipingali ya bakambi ya kala ya basimba minduki bakangami na bayi Kodeko. Ezali sima na moko na balobeli ba Kodeko kotinda maloba na ba réseaux sociaux ete bakangami po mampinga mabetaki mangoba bomba tango bazalaki na masolo na bambu na Ituri. Antonio Guterres akosala mobembo na RDC uto le 22 février pona kozala na bokutani ya misala ya kotala kimia na etuka ya Grand Lac kalaka mokonzi ya ONU ya kokende ya mbona Ituri pe na Nord Kivu. Bokutani ya mbala motoba kati na Union Européenne na Union Africaine bobandi lelo pona mikolo mibale na Bruxelles ezali pona komatisa boyokani ya nkita na ngambo mibale.